Bote mingi bandeko balandi émission na biso tozokende wapi. Émission tozokende wapi eza pour un changement de mentalité, eza ko permettre biso vraiment to avancer, to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Eza bon Maman Nicole Moisanza. Alors pour na bandeko oyo pour la première fois bokolanda vidéo oyo Maman Nicole Moisanza alobelaka makambo ebele kati na communauté ndi naloba émission na ngai eza mpona changement de mentalité. Donc changement wana eza na bato mosusu bayebi nga na aspect ya makambo ya maki, comment komela maki ndenge tolokaka batémoignage ezobikisa bamaladi ebele eza kolongola bamaladi nyonso tu na nzoto. Epuis na bato mosusu bayebi nga na aspect ya Mama Sanza alobelaka makambo etali poso ndenge bato mosusu lelo baza na baproblème ya bapo kolibisima moke naza koplige kamera na biso. Voilà ndenge bato mosusu bandeko na biso mosusu baza na problème ya poso batage bon soit mama Bettina papa ba mama. Donc problème attache eza na te basité nazomona pe na bapapa na biso misusu baza kopase bacommande na bango baza koleka na consultation. Coucou Mama Titi. Alors mpona bato misusu pe oyo pour la première fois misusu tali vidéo yango mona naza koexplike mosala ni Maman Nicole Moisanza asalaka na niveau ya internet awa. Donc nalobelaka oyo etali nyonso kati na communauté po to avancer pour la émission et apporter un plus na bato oyo baza dans les besoins. Donc côté santé toujours melabamaki na ba citron na ba aspect belé pour na bato mosusu na ba problème particulier koluka kobota awa nyonso tout solution ezali na kobota na kobala na kobonga na maladi mosusu otenga na belaka nini soki oza na YouTube na chaîne nanga na siro otali yango bio osali connaissance na yo. Bonsoir Maman Rit, bonsoir Maman Julia Gezi okoyoka ba témoignage eza kuna oyo msusu nano yoki te. Alors okozala pe quand même ko se retrouver na eloko msusu bandai koluka kuna na chaîne nanga tozokende wapi na YouTube. Alors quand on a toujours un changement de mentalité, nasi ba mama ebele ba kosepela nde mama na biso mama na ngamo ko Mama Sophia alobaka mama soka yeza lisilia nga alobaka na émission awa na commerce okozwa na ba commerce ngai ezate ke non na kotala na lobi te ke naza soki mosantu ndenge nini non naza po misusu na epole yo na ide yo misusu osa sortir na place misusu yango moi bato misusu bozo ko sa sortir na bana mwana zaki na problème apo ata maman olandi mission mwana biki misusu mona alandaki mission mobala na problème ya mokongo misusu pour liboso misusu eza fatigué basi ebele lelo babengi nga Maman Nicole mebali na biso ke impuissance esili. Donc bit oyo nga na yaka na ngwangwana peut-être que yo pokoloba ah mama naza pe na besoin ya commerce ngai na ko bomba te misusu oza na besoin ya commerce ngai na koyebisa yo métrage oyo ozomona ngo kaka boye jamais comme na valeur ya ba 50 € te même pas que 30 € ekomi te eza mbongo ya mokie metala lipata kitoko oyo pende ata moto azobala ezokola bazin prix nango okoyeba ba prix nango awa nasi mpona bamama mosusu nyonso tu toza na lobaka yango toza mpona kosungana na vie. Soki moto azokoapporte yo rien faut boire yo tia ye mopandi. Coucou Mama Sia Amelia. Mais na vie il faut zala na biso bato oyo tolekaka na bémission okoki kopasaka temps na yo te jamais sous 30 minutes 40 minutes ozotala babiloko moko bavideo moko eza na sens te msusu moto azofinga na ye msusu moto azosala na ye barando. Mais au moment oyo ofandi kuna ozorate video moko batie témoignage ya mama moko azalaki na fibrome nzoka yo ozalaki na fibrome ozalaki na myome ozoluka kobota nzoka moninga kuna osala témoignage kuna nzoka oza na batashi kuna oza na problème ya maboko oza na deux nationalités oza voir même misusu kutu balongwa deux nationalités bakoma na ba 4 nationalités aza kutu aza na nani nationalité ye moko aza kiben soki na babenga bo banani ye moko aza Afghanistan ye moko aza soki africain côté biso européen. Donc njoto na ye mesali ba carte ezala ya Afrique eza ya Europe nyonso na kati. Donc oza na besoin ya ba vidéo oyo ezokomema yo na de l'avant surtout na ba biso ba noir bato misusu ba noir ebele
Moi, c'est moi qui ai pardon, ah, maman Nicole, Nathalie, qui a vidéo, on a commandé, était dans une recette, na maki, maman, na bela, mon Congo, penza, tala kaka ko internet, yo to banda ko loba, biso internet, za maraba buzo, banjo, katala lelo, toyo ko bikela na internet. Oui, nga neti moi soyo. Moi, je suis dans les babiloko et dans les ignes, bafularo. Sur les internet, okoye bate. Sur les internet, okokape ko zapeli puto ya métrage yo teza lokola bazin. Okoye prix nango et sur bape sur prix nango okokamwa. Mais okoki pe yundenge za nango kutu munene boile ki ça sur siyango. Yo sur le beke ndokoteka okozape bénéfice na yo. Awa na émission nanga awa bato belé oyo pe ba sali ba komo sala ba commerce na ba ona ba o bazo ko abuser mena ba baza honnête to ko tambola na bino sengo elongo okozanga hiloko moko te ozomona ba oyo pe net boza ko bude bino moko ande bato ko yeba pona vie surtout ngana iloko moko na nzayo bisa mwa mwasi moko mutamangala soko lingo progresser na milia bato mangala sala ka relation yo moko na mutu wana komeka koyoka te babengi yo mutu moko yebisi yo mama magi yembo wana moi si mo comportement mabe ndenge nini yazo bakenga nga naza comportement mabe mais yo tika nini nanu kosala nini relation na nga te po découvrir nga okoya kozanga makambo malamu yo kuto bujaka no kendaka no Afrique kuto kokomema bafulako oyo ezala kwa ba Nigérien oyo balakisi yo izini nango kuna bamaputa oyo banini oyo bamaputa ezala lokola métrage mais nini bazin ezala lokola bazin tala na dessin kitoko soki muta fungoleli yo toko yeba te siko yo zolanda mwasi moko africaine po azo détester misusu mutu oyebi pe cause te oyebi pe biti te misusu bokumbelaka misusu moko mwana somo esanza fiena akotaka nga te yo pe mbala moko mimemami okomi kobude mission onjoka nde na se na yo otangaka mai pamba okotikalaka kozwa solution te tala biso balinga biso tokomi bashaole na ndenge ase abase bato bazobaka mamaki tokoma lokwa bashaole bajakisha donc base na biso ekangama po lokwa ema se moko ndenge eza wanako oyo balobaka fati beto bazokosa biso toza na babeto yo okozwa basekret bafulako 5 € yo okende kozwa fulako oyo boye na monene boye ezongaka nango biloko ndenge ezozotala boye soki moto alakisi yo makambo te yango ngai eloko mona yebisaki fi moko na bitala moni baafricain kolandaka baafricain te ebele soki moni africain azoloba moi mwasi natalaka ete nakipaka ete yo mpo yo ye ayebi pourkui misusu na zuwa aza na poso ya ngando azotela te akomona moko aza na besoin akoma neti ngai azokoka te alati kanda akomi yo te alobaka n'importe quoi biso bilobela wana nga kutu bayebaka moto nga kutu nazosala émission bato ebele bazolanda nga parci par mais nazoyena babiloko nazoloba babiloko ba 5 €, babiloko ba 2 €, babiloko ba 1 €. Mais ye kutu mutu oyo azoya biso biloko ozolanda ye kutu aza fi moko lokuta alobama n'importe quoi mais ye nana produire eloko te nani tokoyebake tokomonaka eza moto alokuta bato misusu bamemamaka kaka na sentiment yango moni soki na bandi nazoba bandeko na biso bamama meme ata na mboka na fandi meme mwasi moko abi mama Nicole mwasi moko boye nazoloba ne terminateur boye fie nakokipe te boye ngai omoni misusu ayebi ngai na makambo mosusu mais sikoyo yo kipe te ngabi yo maboko no wana ndenge eza okouti otumbata banali fe sikoyo ye moto akopesa yo produit ozomona nga kutu fo mena yoka mundele ngai nalobaka baafricain soki oyo namoni mama na ye na quartier mama Amelia namoni moto atelemisi nga mo isanza tantine yo ozolanda fie na ngai soki fie mo mpe aza motema mabe nakodécouvrir nga moko na vie fo kosalaka expérience na yo bato baafricain mundele te biso baafricain tozalaki motema mabe moko akosakana te okomona kaka motu mosusu ko azoyinanga kaka parceke azopakola mafuta azotela te ye ekomi kaka bolandaka ye aza lokuta ye amelaka abetaka tonga makambo wana azoloba azokosa soko moto yango aloba lokuta omona boye aye kolekisa me botala fulaka monene o 5 €, botala liputa oyo kutu botala liputa oyo eza entre 20 € to 15 €, liputa epe eza kilo ya liputa ozomona sikoyo yokoki kozwa meme mpe commerce no mpe kaka mbala moko nakangaka mosusu boye nandi na otaki koloba dernièrement basuper mosusu eza moins de nini de 50 de 100 €, moto akokozwa mpe commerce ya na émission baneti bagere bafularo moto mpe akokozwa mpe commerce
mais c'est que mutongo lukutango c'est que bota ba biloko azoloba bato mosusu bazalaka basalaka vraiment baanalizaka ba biloko mosusu te mais yango nazoba ke non ozomona africain bamisusu badetestaka bato mpona bajalousie mais yo oyo moto oyebi motu tozosepela na motu wana ozosala relation olingo osala relation na motu wana sala vivre expérience yo moko vivre expérience na yo moko bonso mama Suzy kolinga te ozala emporté ozala bobine na mutu nda manipule yo ndeko mama okozanga makambo malamu parce que mutu moko ayebiso yabi yo talaka fi wana fi yango kuta asa lukuta wana okozanga ta fula oyo mama ozanga matanga pe boye ofandi pe boye mosusu matanga te mosusu boye omoni pe mutu biso ekotekela ngo na 20 € po sombi nzoka nde eza nango 5 €. Sikoyo mpe ndenge eza moye mpe balakisa mpe izine yango place eza te parce que yo oyokaka no kaka oyo bato bazoyebisa yo mais yo moko moto asali yo eloko te mama Sanzi asali na ye yo eloko te ole yo osala obota no relation na yo te moto Suisse wana bengi yo obengi moto Suisse boyebi fimo bete alungwanga kuna mwa mwasi ona boye mpo bato mosusu baza bongo mpe nakipake te aokosa bino mpo omoni afandaka na Suisse alobi ke na okosa bato yo mpo ozi olandi ye mpo omoni ke afandaka na Suisse olandi okozala te na ide te biso te mwa mwasi oselama Nicole crise ya jalousie peut-être parce que na base baafricain eza possible mpo ozomona motu wana mosusu azoluka kaka azwa ata te akozoka kozwa yango te abandi mbala moko jalousie mal placé abandi mbala moko jalousie abandi mbala moko kopesa mo babiloko moko boye omona ke motu wana aza mabe nzoka ye motu aza mabe nazoloba no boye eza baréalité bandeko namoni yango nazomona yango mosusu omona osola na bato mosusu oyo balandaka nga omona moto Suisse mosusu moto Suisse wana mpe nayebi ye moyebi naloba te netke pourquoi moto alobaki boye mpo naza na mwa mwasi moko na Suisse mwana mwasi wana aye abenganga kutu okolukelanga place babetaka tonga te tututu na banda mpe koexplike makambo baterminateur bamai ya maki bagomage ya nzoto azosala mpe mais ye kaka mwana mwasi wana ake koyesa fille mosusu nga akipaka nanga baémission na ye te nazosa bino africain aza na kindoki ya koleka mundele sikoyo omoni neti nga ata kutu nafandaka na Suisse ata kutu moto ya Suisse moko naosola na tantine wana ete mwana mwasi aza mabe nakokatela olinga abitala soki aza mabe uswati nake koloba yo moto olobiki aza mabe oyo asime baresponsabilité na yo uswati ndenge eza wana tikanga nasala na vivre relation na nga na ye mpo mosusu mwana mwasi wana opesanga cope aopesanga cope nasomi bamaputa na nga boye nasomi mwa basiper na ngai ya ba 50 € ya 40 €. Bongo ye moto azoba mwa mwasi wana aza mabe eloko ni ya produit epa na nga eza na babiloko mosusu eza moto soki omoni ke motu na yo poche na yo azokutwa ye motu moko aza mabe eloko eza plus important eza faut tienne na baprière kutu prière nde kutu eza important parce que na prière ekokende kobebisa relation wana penza ke non moto na moto penye botumbo mona kaka camarade no kososola mais que non na sur 100% ya bato bamemaka masolo oyo badetestaka bato oyo babebiselaka bato baimage ke non ete yo ozolanda azokosa vérité eza na 10%. 90% babambelaka bato baninga makambo en tout cas mama ndeko na nga vraiment surtout yo moto ozolanda ngai na bainternet na bavideo nyonso tu nasalaka ntango omoni mama Nicole akoti ntango omoni mama Nicole atie bavideo ntango omoni mama Nicole azobema makambo ya poso no eza ya kobeba mosusu ke no oza na besoin vraiment olongola tampon na yo olongola tache na yo ozwa teinture na yo bien kanga matoi je sais pourquoi nazoloba bongo kanga matoi même atofandaka na libanda omoni mutu moko ya Suisse yo zonga kaka ndenge nzambe alobaka mutu azalaka prophète te chez lui déjà eza na biso baafricain surtout africain aza na manque ya considération ya ndeko na ye voire même na famille parce que ozomona même nani na famille soki omoni eza entreprise ya mosala bake mosala bazo se comporter
comme bato baza civilisé baza kosala mais yo sala kaka na mama na bino na ba cousine na yo na ba noko na yo koyoka mbongo oza ya mama ya biso te eza ya papa na biso te epa mindele kendaka côté professionnel bakoki kodiscute mais bazo kosolola mpo bagere baessaye kosauve entreprise familiale mais biso esokaka kaka oyokaka na réception makulu to baye koluko na tata mo donc azokoemploye babiloko oyo biso na ndako ekoki koleka donc biso yango moi nazoloba question ntango nazoleka mpona aide yo naye koaide poso na yo bange babiloko mosusu na tie ya nayebi te peut-être bongo nango te caméra mosika me naye koaide poso na yo dernièrement nasalaki video nalobaki bosala bapriere bolibere baposo na bino na babiso mbaso mosusu oya komemisanga ngambo apamba bato ba internet oyo bamema poso na yo bakomisa poso na yo lokola homo sampien bamema poso na yo lokola otumbi taba na lifelo osali banettoyage kuna nzoka yo somba biloko epai ya motu moko ya kosomba te moto ya miso mibale babebisa yo poso biso nyonso komo kotisa biso na kate te terminator esalaka te aolobaka savo cortel wana apamba esalaka te nasalaki video dernièrement nalobaki bomitala bozalaka na habitude ya kolia ye prier nanu avant opakola eloko nyonso malgré za mbongo na yo et puis bozalaka na habitude ya kolobaka ke nzambe le cœur de l'homme est mauvais mais nga nazosomba eloko yo nde moto oyebi moto wana mais nyonso to ya manigance mpo oyo bolingaka basalela bino mafuta mpo nga nasalaka mafuta te nga naza conseiller nazoexplike mpo na poso en même temps na babiloko na nga mosusu oyo naza koteya mais na bato bolingaka moto abeteli yo penya mafuta ye livraison domicile na ndako nozopakola parce que ntango ozopakola wana soki moto wana communiqué femme de nuit mari de nuit na couple ntango mobali azokope solo ya nzoto tout eza lié eloko wana bamisu bobosanaka yango te donc eloko ya kopakola tu bakomoto akoki kosimba yango boye oyo aza mpe aza bien te bonso mama Olga Malembe akoki koprocéder yango epuis ngai nazopakola yango nazokanisaki nazobonga nazotela alors que ezotela te ozalaki misu mpe na mapeka kotoka te ozokomprendre te mapeka kotoka sola mapeka misusu ezalaka basini meme ebandaki spirituel na bomoto boye soki obandi kokonstate babiloko nyonso twana ti dois prier parce que ngai mpe misu okoki kosomba mafuta epai na ngai misu oyo eza déjà préparé dans le sens que balutation wana mais moto oyo misu alivre ngai toza même esprit te tout ça même ozwi ata terminateur epai na ngai ti dois prier 2021 oyo eza bajete vraiment bamama misusu nazoba parce que toza naza na bamama misusu awa oyo bazali nde tolobaka na bachrétien ndumba ya molimo ake eglize bato misusu bazala bandumba ya poso sur Facebook amoni après nga nasali live amoni mwana mwasi moko ya ivoirienne to ya camerounaise to ya congolaise azosala olakisa botala mafuta ali abandi mafuta ngo combien mais alandaka même ba conseil na ngai awa azala do bato misusu omoni molimo ya kozala honnête te na yo ezali pe mabe un vrai enfant de Dieu aza mutu fazala très honnête il faut azala mutu oya ba principe mais soko oza mutu oyo ben biso bangala to ba kosesengana okeyawa ozongi awa mabe opakoli ya mabe oza posé te spirituellement donc yo oza facile bakosabote poso na yo oza facile babebisa yo facile parce que oza mutu oyo ke non neti nayoka bamama misusu bayaka omoni neti bafoto nazozwa na bawhatsapp pas possible omo elongi ya mutu mama ote camarade nanga mutu akonseyaki ngai mafuta yango yango bebisi ngai kaka camarade nanga mutu akonseyaki ngai kaka camarade nanga mutu apesaki ngai mafuta kaka camarade nanga mutu asalaki bo mais soki tobi tobanda koankete se camarade wana omona mpe mafuta ayebisa yo mutu alakisa yo omona ye moko apakola mafuta mote baza ebele o mwasi moko tabi mema Nicole nga nalandaka ona okomprendre mwa mwasi oyo azolobake non ekolandaka ete aza likolo nga soki moto azotraite nga bongo aza na kindoki nazodeklare yango ngai bato ebele ya bisala mabe bakokaka nga te parce que soki moto azoloba mpo camarade yana yebisa abi mama Nicole nayebisi mwasi abi moto omemi ngai babiloko kutu mama Nicole ayelaka biso babiloko aboye baluila boye basien azoteka biloko bazolakisa biso lisu babiloko mosusu koma tokoki kosala banoir elongo mais ye azoteka biloko ata kutu nayoka ata na live alobake sala eloko boye ezolongola boye mais non azoloba kaka oyo boye nazoteka oyo boye seke ifo tomeka na kolandela moto azopesa biso ya ofele parce que apesi biso acomprendre na budget na biso alingi nanu tobonga
Donc il y a un moment ils sont facile à discerner les gens. Ils sont simple mais sentiment sur l'équilibre bosso au commis un homme aveugle. Donc yo pona yo ko mona mabe kutu tene tsaka ba yebisi muto ke muto penza za mabe ye pona ye muto atako takangi na mabe yezo lobele le côté. Donc ya mona zo ba ke lokola batu mususu ba mama na biso na ye ko conseiller bino pona makambo ya ba poso ya poso et puis na ba biloko na memi mais nazo globa eloko nazo beta c'était lokola batu belé bozali ba sans position sur internet pona ba poso na bino et loko bozo bosana ke ba kokotisa bino mulimo a dépense makasi tala boyebi poso ya mwasi nazo mona batu belé bozo bisa bozo koma même de ba 200 ba 300 mais ngana sombelo ka 200 300 nazo mona kaka évolution mais moi je dois prier quand même et ko wana penya na bité ma Nicole na pemi mais na koti na chambre. Il faut na prier. Qu'est-ce qui se passe? Nani a saboté pour ça? Pourquoi nous avons dépensé? Même si nous va trouver en normal. À son bien, déjà, ma bébé, ça y est déjà, 1000 euros. Ayoki, nous sommes filles, mon kuna. Ayoki, fille à Londres, ok? Ayoki, mon bimi, kuna. Tibo, Borolanda, misus, na ba Équateur. Na mbandaka, kuna, mutumoka, bimi, kuna. O, te mafuto, Borolanda, misus, kuna, na mbujima, kuna, misus, Borolanda. Parce que, ezali molimo ya bien te omoni ngane nazala nga penza soki naza na mutu na sala émission te par exemple soki nalobi ke mutu na fandi bona otala live ya mutu abi mutu asepelisi nga donc mutu wana na fandi wana na sasa soki nasombaka biloko epani na fandi nakoza te nasombia nake lisusu kuna lisusu na Londres nasombi na Suisse na sombi kuku mama Madeleine na ngai losako mama na Canada na sombi na États-Unis na sombi mais siko yoyo mutu moko finalement pour soko eza kobai oyo okoki kofanda te dans solo ba mama pourquoi parce que bino moko bozo bi détruire d'abord premièrement bozo mi détruire après na solo to fandi totali bokomi siko kozonga ça aussi ba faute et pas ya bato pe obazo sala ba mafuta alors biso nyonso tout toza ndenge moko te nga nazo loba no na ba vérité muto atekaka biloko na ya koya olakisa batie oyo te bato batekaka mafuta baza kuna besoin bakotisa plus babonga ako yebiso teke eloko nga mpe nakoteka ngo bomonaka te bafilme so bateka mafuta batanti biso akomisi mpe chaîne ne ekomi commerce elamba bona oteka me nga ntango nayebi so oyo basombelaki nga 5 euros yo po koloba mani ko zo 5 euros sombela nga fularo na gagné ni donc botestaka na bino peka bata malamu te bato mosusu malgré ozomona nzambe bazo permettre mwana nanga kende ko aider bango mais ba misusu mpona bango ezolobela bango rien mais comment bokoki kojouaka na baposo na bino après vous priez bozo prier beti ba misusu je crois pas ba prière non misusu kutu nano ata basali nini te prière te non gommage apamba na lakisa bino ya nido misusu elongola bango nini problème apo basalite apo ebele boyebi te bafi bateka mafuta si bateka mpe gommage comme pourquoi nga nakoteka gommage wana te nakoya mpe koteka yango mais sikoyo ofanda boye omonika motu moko yo olandaka fiana aza lokuta aza boye yo mpo ozwi bala moko yango nalobi nayesi mama mwasi moko na bitala moni bato ya mangala soko olingo progresse bien kolanda te balobaki basalaki fiana aza mabe fiana weton yo vivre expérience na yo na mutu yo moko wana siko okodécouvrir qui est la personne mais soki olobi obanda kotia mutu wana koya oloba wana me nga na ye na base yango bozomona meme couleur nini ya base ezali tala mafuta na eza lokwa nini ya métrage boye ebi na ye nalobi buya soki entre 15 euros te 20 euros keba mpe kozala yango mpe 10 euros miso bima Nicole oui national c'est limité kaka wana 10 15 20 mais oyo bokoma le commerce miso ma Nicole yo bokoma osala commerce nga na kosala yango te parce que naza trop surchargé ozomona tala neti oyo nalata blouse oyo eza fulara mais basalelaka yango blouse neti banigérien basalelaka yango blouse nalata yango mpe na émission moko oyo eza entre moins de 5 euros fular oyo mais sikoyo ozomona sikoyo naza na souci na yo naza na besoin obonga naza na besoin mpe osungama mais eloko moko nazoloba na sens ke non ke bana africain
parce que mutu mwindu mususu na crise ya jalousie na ye mal placé akoko ozangisa makambo ya malamu akoko longola yo na nzela oyo misusu okotaka ba live okotaka ba bisika mais okoko mona teke mutu azolakisa yo babiloko na bopete nyonso tout calme milimo oyo bamama na biso bino moko bonalobi bien bino moko boza responsable ya baposo na bino. C'est bien tant que senga ça et la mafuta, mais tu prends pas le temps de prier. Mais sous ba femme de nuit, ba mari de nuit, ba cause que c'est manifesté bongo parce que mutoa zo sa nzambalobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Mais esprit ils ont animé mutoa na oyebite. Bien sûr, tous vivre dans confiance, bien sûr, on refuse pas. Mais la vie de prière, eza loko oyo ke non, eza clé moko ko protéger ekokite mais eza pour protéger vie na yo na bana na yo. Même na mariage na yo. Oko pa ko mafuta be baselo o matina mbetu mbana be. O pa ko lo ni nan. O pona donc yo solo moko boy ba bebisi. Donc tozali nde baloka ndumba milimo tozape na bandumba ya poso sur Facebook. O mona mutu moko mutu mususu abimi na Suisse. Azolo be likama mafuta. Mzamba lobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Oyebite lo ni ezoko animé. Po ba misu toza na ba media wa, misu ba lingaka batu ba yeba bango. Baza na ba vocation te. Baza na ba biloko ko communiquer batu te mais azana besoin kaka ngapi ne ba yeba nga batu pe batala nga ba mona nga na yebani. Osomona. Alors vraiment ndekonanga mama yaya nazomona ba souci. Pourquoi on a lobi que et c'est ça la yo souci te au sommet de 300 €, mais aux bongate, au yoka suscité. Au sommet na Londres, au bongite. Au sommet na Allemagne, au bongite. Au sommet na États-Unis, au bonga kakate. Au sommet na Suisse, au bongite. Au sommet du sous na nini, na France, mais et comme il y a prière. Vraiment, tu dois prier. Libérer Nyonso. Aux monde. Coucou quand maman li passe na nga yango na zolo baki pona batu misusu oyo ke mutu soko ko zangisa yo ba émission oyo ezoko aider biso na ba santé ezoko aider biso na ba commerce ezoko aider biso na ba nini ta ba fula ngo okutu o na intention na lata ngo ya pembe ezonga na ngo boza mulaye bendana Osomon. Ezoko aider yo, nzamba zo permettre ko solana yo ofungwa mamiso, mais yeba yango kozala toujours na diabolos moko oyo emsoza muta libanda, nazo beta seto yo parce que batu mingi ya Suisse bazala ba hypocrite. Batu Suisse mingi bazaka ba hypocrite. Parce que moi mutu mwindu mususu mona ozo sa makamna malamu a obude yo. A lingolo balote. Au moins, je suis sûr que tu maman sansa fête au sol la na mona iko baza ka fierté ngana lo bako budenga na budeo nzamba yebi penya za na mwana moko mwana nga wana za penya matata na za na bana misusu boye mais na za na mwana moko aza wana nani moi sanza Nicolas aza matata mwana oui ozomona même nzamba lo bikomi kitseleki nyonso mais yo batu musomona aza na iloko te azana emsu posu bebie azana emsu na problème mais emsu yoko ko sunga ye mais ozo samaka malamu mais azo leka comme ça azo ignorer yo ata suna za mwana na zambe mutazo ignorer nganga sikona banda ko yamba ye lokwa na komi reine même ata Elizabeth na Londres ça rappelle bonte hein donc pona ko ba ke non de konanga ke bana batu mwindu na sens que ba mama nanga oyo bozo landanga ba mama misusu o ba koya ko détourner bino peut-être nzela na sens que fiona akosaka abeta tonga akosaka bino aboya batu bamona nga sona lobina okutana na mutu te soko ozana mundeko na Suisse biloko suka na poste na okutana te c'est pas que parce que nazo kima parce que na maboko na ngeza lo na tumbita banani non mama Madeleine na mona nga maboko na ngeza boye tentire nga emsozo mona caméra peut-être cause la sombre pour na emsozo ba lumière image bo mais soko moninga bokolo mani kon na TV zo bima kutu mabe image wana zo biso que non oza na tentire ya muke ozo mona na evitaka kokutana na batu te parce que mutu so ako peso rendez-vous ayete aleki sur oza na bébé comme et puis dans ça na besoin te na kutana n'importe qui eza na batu mususu na yebi na nga bangote donc il faut qu'on se protéger, qu'on se réserver, on ne sait jamais surtout dans le milieu de l'Africain.
mais poso yezo beba ya bato ba maman ebele malgré ba misu bozo bongisa ba poso pa nanga boza la sérieux s'il vous plaît so nazo ba bena mona kabina nazo lo baté parce que po bo commander biloko pa nanga non tala omoni me biso bato sala ba émission na koye biso te na be moni fio nde asala émission wana omoni ndenge ka omona pembe wana na ebelo ni opakola mais à cause de la publicité mafuta mutu mususu oui c'est son droit ba futi mbongo na ye mais na kuzo mona ye amo sanza ndeni buto bibinga atashi boy sali boy tentire kitinga yo mutu mama solution siko yo zo mona ka mutu azosa parce que il faut bino moko pe na sens que sentiment le kaka bozo ba poso bozo tiango na maseki n'importe quel moto abanda ko gérer poso na yo n'importe quel moto abanda toujours obanda ko somba osombi États-Unis osombi Canada osombi Londres osombi na mafuta na Suisse mais finalement on to ko avancer te même yo moko ndeko zawana ozokotia milimo ya bato ebele na poso na yo so inga na zandoki te mais oyo emiso azana pays muso azandoki oyo mususu aza sirène ozo communiquer rien que bamvutima na yo moko parce que c'est pas normal okoza ndumba ya posote na Facebook apo musu boyo mani kole okomolo ba biso ba mo sampe to tumbi bataba bon na lo bate botumbi bataba ni felo tendeni so kende ko soma mafuta pa ya cuisine satan kasi amemi opena ni felo kuna boke sa nettoyage kunati yango moni maboko na yo et comme on dit bosaki service à traiteur na lifelo musu ndenge za wana maboko na ndenge za wana makolo na ndenge za comme ko osaki zelo ya lifelo parce que discernement même eza na batute mais makambo nazo bana bino un jour bo kanisa ngai makambo nazo bana bino ba mama c'est exact cher bo blague te na poso mposo ya mwasi azalaka na basi entre milliers ya basi jalousie o eza makasi na biso basi ekolongwa lelo te basi baza na jalousie moko balo ya koleka même mibale faut ça très attention mwasi mususu afandaka na Suisse akoboya yo olanda nga parce que amona nga boye en réalité elle comprend que non moi aza na aspect bien mais pas na yo akokoso que non akosa na ye mais yo po olandi kaka te camarade nanga toyebani na ye tokola na ye na kini to na Angola toyebani na yo po ozika oankese oya lobi kasi mutu osalo mabe eza mutu musika bino kasi mutu osalo bino mutu asala mutu mabe mutu musika neti bato ya France ya Londres Allemagne bino bosala nga mabe non bato Suisse mutu osala nga mabe plus que bino yango moi ba misusu nazaka na bango sage ngala na blaga te ba misusu na bango musika na obudenga na budeo ay là-bas po ba misusu baza tel bato Suisse misusu baza tellement hypocrite que bato mingi nazo sabino bato Suisse na bato musuka nde nazo bata media po nga nazo lo baboy na parabole mais nazo lo baboy soki moni neti nga na ko sela mutu publicité mafuta te nako il faut nazala honnête na bino presque biloko na nga nyonso nalakisaka ngamu nazaka koba inga soki nasali eloko ateste eloko wana namoni ke eloko oyo boye esimbi bien naleki na ye koloba mais jamais nakosimbisa bino touche te ke no naloba ke jet douche ya izane ezosala bien alors ke nasukoli nango te jamais eza babiloko ebele na sukola nango esalanga mpe mosu tâche boye parce que nalukaki koessaye mais yo peut-être oyo kozwa tâche te okomi kosepela poso bien mais ngai nanaki kobaya surtout ba maman noire ba maman ba africaine mokili ezoke na nsima te ezoke liboso et puis yeba yango bien bato ebele batanga komba nzambe basalela makambo nzambe azoloba plus te alors soki moto azodeteste motu c'est son problème eza problème na yo te soki otalaka live na ngai ezala moto ya Suisse ezala moto ya France nga kipaka fiena okipaka nga tika soki ozanga commerce yo okitaka okendaka ngolo okendaka fu mema bafulako oziongo soki na 5 euro soki atokenda izini wana basaleli yo prix kende koteka wana basi ya badepute to basi ya bamisusu wana misusu mutu misusu bakangi soki tazwi fulange na yekanga maboko atie boye nani akoganye mbongo ngai to yo mais ofandaki na live moko oyebaki kope te misusu ndenge oza wana okosala bamala ya bamaputa ya bazin honnête bazin soki nini métrage oyo eza ta kutu 30 € te
si ya mobimbo na zana ngo tala liputa kilo adengwa et puis so ba tongelo bene ba betelo pe modèle ya Egypte droite to ba popo bani oye ba kote boso ba kopa bozongwa nga te ka biloko siko pourquoi na teke yango te pourquoi yo koko teka yango mais siko fandi na mwasi moko boye azo détester na yenga mwasi wana ko la ba biloko te ayo ye biso te ke don fula wanga na tina mutoyo eza moins de 5 €. Moko kutu na kangaki wana mukomisiyo ezali 1,50 € na izini wana misusu oyo eza awa eza ba 5 €, eza ba 5 €. Oyo kutu mama moko asalelanga mama Josephine asalelanga ngo popo bafulanga me bakotongela mpe blouse mpo lati mpe na maputa siko oyeba basekelo wana. Alors yango omoni azobaki no biso baafricain toza na makambo mingi ya kitoko te bosusola. Pourquoi nazobiloba baposo na bino kokende kogumelaka te kobebaka te mais mingi mpe eloko na remarke baposo bamama africaine bamama na biso bapartir baawa ezobeba bango bomoni nalongo ya linete awawa ekoma banoir bacoin kwekwe awa ezokoma banoir na bacoin awa nyonso tuna bakati awa ezochange bacouleur eza manque ya vitamine C vitamine D voire même vitamine E. Pourquoi nalobi ba biloko ba mama mingi ya ba africain bayebika ba misusu bayebika kopakola bika ke sombela nini yo fer white na chateau rouge wa basombeli yo wana nelongi poko yo wana donc osoko pota na yo mais misusu bayebi ko éviter ba ride te misusu bayebi te que non awa plus esengaka bamafuta na biso yaka plus awa te misusu mpo kopakola mafuta ya hydroquinone te sans hydroquinone mais place oyo ezosenga babiloko bacosmétique donc bacrème basoin oyo nini ya basoin de visage oyo ya bambala na bino te basoin de visage omoni ngai na oloba no boye même terminator eza na vitamine C te eza na vitamine E te. Pourquoi nga ntango nasalaka na bato même consultation même na poso nalobaka ke natindaka moto atia terminator na condition soki elongi eza misu noir eza simple wana toza na crème oyo eza spécial eko obandi pakola yango maleme net naza na crème moko na ziongo mikolo nazotiela bato crème wana okoyinda te mais ozopakola yango banoir bato banoir ebeta bango awa bamosusu omona azotela mais noir efandi awa pourquoi noir wana ezoko apparaître eza bacoin oyo eza très sensible bacoin ezosenga bavitamine C bavitamine D. Alors bavitamine D bavitamine C wana ekoya na nini oyo na Carolite te ekoya même pas na Terminator te ekoya na bacrème oyo eza spécial oyo okena okepena na Galerie Lafayette bobayi soki no crème eza 400 €. Mais eza ko benga yango ko réparer elongi. Voilà pourquoi moi nazoloba ke nde nazalaka na babiloko misusu ba 1500 €. Moi ba star même ba américaine. Au mona boy mutu mundele nzoto bébé mais mona koko mo mundele elongi kaka neti moi jeune non ba crème oya ba ezoko réparer ezoko longola ye ba ride. Mais mona ba maman na biso ba africaine ya ba africaine ye kaka mama Nicole na misusu natela na ngai asombi Carolite na ye to asombi nini oyo ki plus wana asangisi ba mélange na ilongi misusu ilongi na yo okoya kozo ba ride on dirait ozali grand-père ya Satan to soki grand-mère on dirait oza descendant ya ba Satan ilongi ozoya kobeba yo ezobendana misusu pe noir wana il fallait pas ya parce que ezosenga yo vitamine totalaka pe climat c'est très important. Parce que surtout, pourquoi ma maman a vu ce minga africaine, ba baby lelo, bo baby na décence, mususu bo baby spirituellement, là nazo so assimé ça ko engagé ke nga, ils na batu belé ba loki ba moni ba posona, ba oso nazo ba bon parce que na moni mususu na ndoto, donc ils sont engagé ke nga nazo ko assimé yango, bato bateka mafuta ba mususu baza bien te, so nazo lo ba pe boye, tu dois prier. Faut que Jésus-Christ na posona yo nzamba protéger bozo zo ma seki alors ba royo ba lubenda bino mibali na bino na batu biso basala mafuta okominga na miswa kindumba kasi otika la mutaka tango pakola mafuta alors tu dois prier pour la crème to rose la kana ba sentiment te que non mafuta hier même inanga aussi savon cortet tu dois prier toujours que vers la fin jalousie ko ya trop et puis mutema mabe ko zala mingi na bato il faut vraiment place wana ko tiaka nzambe plus les devants
surtout ba maman na ngaso nzamba zo permettre na lo ba makamba boy parce que ezana ba biloko mususu boza ko négliger mais eza mulimo ya dépense yo mutu moso mba à Londres hôtel abate Suisse aux hôtels makolo ezotela te nini Canada makolo comme on dit otumba kitaba na bona nini alife mais finalement c'est quoi ou soit tika ba biloko ba tinyo soit tika ba biloko na biso ni soit kena ba prière o mona miso kaka wilo ya pamba oyo kaka wilo kaka oke ko sugola nango pe e bandi ko sugolo poso parce que poso eza nango na problème te po bato e ba muto afandi abandi ko zwa acide abandi ko zwa javel azotia mutu na mafuta mais c'est un démon parce que comment on peut tirer mutu acide na mafuta iloko ko pakola po asala nango ni soyez sincère pourquoi on a boya terminator na elongi ya bato na lingaka penza te nazo ba clair na bi eze loko moko agressif parce que loko mutu azaki maboko mwindu azo akomi maboko boy donc nazo ko protéger yo na ba danger na ba biloko ebele et puis plus elongi eza na besoin ya ba vitamine C D eza te ya komela na esprit te kaka po otela non il faut qu'on nourrir awa omoni ba awa eza très important yango ezobebaka bato mingi awa omoni même awa na kati ya eza noir. Pourquoi noir wana ezobima manque à vitamine bon remarquer le quoi est-ce que il y a un moment on a sali vidéo parce que nazotala ba commande mingi ya bato malgré na sala ba vidéo na ba ki naza ba biloko moko spécial ba crème penza o eza très bien na lobela même ba crème ba Valmont bato mingi ba somba maman Mario somba ki ngosala nga même témoignage que ndenge sali parce qu'ils ont ko rajeunir elongi très bien en même temps ozomona nga nazalaka sala ba vidéo na net lelo na sali consultation ebele mais ozomona elongi nango kodile na fatigué te mais na fatigué eza ba crème wana net nga kaka partir awa ndi na kozo mafuta na tie o na sangisi cortel tout et pardon termine nini yo maki tout mais na semaine nazo sobino vérité ezala misu une fois ou même deux fois nazo mafuta na tie longi ezaka ba crème wana côté on a na côté serre na tie naza ko nourrir poso et pardon naza ko nourrir boy pourquoi ba noir wana yaka mona boy oh tela no mais kaka na kati za noir parce que mais lukela mo loko eza impossible okoki jamais kotia mafuta ozo pakola o sali déjà mélange na yo oyo za na bani merci beaucoup mama titi oyo tie même ba capsule wana oya nango likolo awa ba benga oni so ba paupières so awa oya nango non awa ezo senga ba vitamine T que non mani kona buka capsule parce que na tia non omoni même nga profiter pour l'instant dans ba crème ya cosmétique ba crème oyo ezali ya bani pona ko réveiller nini elongi musu eza pona stress nena lobaki ke mutu mususu a bébé elongi eza po akufela ki mwana a choc ya divorce tension esali mbala moko ale po masque beti mutu mususu peut-être biso to uti ko neti ngana uti ko bota après accouchement na koki pe ko leka na ndenge ya ninyo ya masque ya nini ya grossesse mais ebetaki ka pendant grossesse mais ko ya après c'est tout à fait normal mususu pe ndenge za na choc ya rapport ba pesier et frapper maman ko posonaye mais surtout biso ba maman langa africaine bino bozo ko beba ba poso parce que bo beta kakara sur problème ya visage et moni eloko moko na tana solana bato na eko remarquer net maman mo isa maman Nicole jo kandenge tango bandolo ba biso to démaquillaka chaque tongo ngana bandolo kasaba isaka dotie poudre maman pourquoi maman Nicole zo ba maman Nicole même mobali na ngal bi mono yo azo mukema azo bisa makamba solo donc na yeko la muki na tongo na bandika ko démaquiller longi tala ba salité zo bima yango wana noir na ye e humilité et sili ozomona parce que omoni même elongi na biso ndenge eza wana eza na besoin ba vitamine C vitamine D ya komela te me ya kopakola eza lokola moni eti crème oyo ezali bakomi be soin visage oyi po nango ya 65 €. Mais omona sikoyo mama mususu na nini ya internet mama na biso musu africain ata
bon si qu'on a moni que ba maman belé ba comme vraiment na courage wana nazo remarquer on a peni obisité ou eza pona cerne eza pe pona ko réveiller longi pona vitamine au moins ate maman pas de problème tia ba maman africaine ba maman misuna comme on a peni trois bazo bimisa bravo na sepeli na geste parce que nzoto posezaka ko pakola te que non qui plus François Bedon nazo tia huile nango alors que ba maman nanga lelo ba misu ya ba 40 pardon ba maman busu bozana ba 60 ans lelo pour africain à partir de 60 ans ezaka bozana droit te que besoin ka te et comme lokola koko alors ce que comment qui ezo comme bino lokola ba koko eza misu ba hydroquinone et ezo ko faire ko veillir bino na poso elongi ezala ki na ba vitamine trop te bozalaki kotia kaka que non emisu nazo pakola kaka huile onelo huile eza vitamine C te eza vitamine D te zomona oyo bakomi bien eza soin eza ka soin visage nga na salela bango 65 €. Moi monsieur pe ndeza wana 65 € kana question mais à la longue nani a olé longue parce que longue moi ata 4 ko oza na ngoma B oza na 4 nationalités oza oza na yo mutu na longue eza nzoto eza uniforme te on refuse pas na elamba bo ebombe bon elongi oza la condamner ndenge bala mibali bakomi ko seka biso na wona ki moi mbali moko asali montage azobeka moi ça comment moi ça on a Déborah de basali vidéo ya Déborah wana elongine surtout batache malgré ba maman monsieur boza nango mais stango ota la vidéo wana ozo capable ndenge bala mibali monsieur ba africain ba comme ba africain pardon ba comme ko se moquer mais eza sikoyo ya ona zo bake nazo ngana réveiller bino conscience que eza na bilongi na bino ezu vitamine T bolanda ba vitamine ba mafuta oyo ba ndeko na bino monsieur basala kate eza vitamine C eza vitamine D non nga beaucoup plus naza confiance na koloba naza complexité mais tellement na entre biso il y a pas l'amour donc na côté ya doute quand même moi moké monsieur bolate mani conseil to ko to pe doute nga beaucoup tanga doute te nga naza africaine oyo naza na changement de mentalité naza na souci sur naza na souci na na yo l'action ba biloko yote na yo peso ba prix ya ba moins cher boete pour naza na souci na yo moral no ezala bien mais oyeba ke eloko yo ekomela yo noir oya elongi afana ki yo parce que choc peut-être problème personnel ça arrive aussi okufelaki obotaki masque fandi et deuxième année yango ezolongwa te alors ezaka ya opakola te kaka bamisusu bozala kaka tout kaka te nini stressé te kaka natela to nazibongisaka chocolat non vitamine ozomona ngai na fatigué pe na maman bébé mais au moins mani ko elongi kaka boy elongi sikoyo pe po ezala fatigué te il faut vraiment ko réveiller yango nani na babiloko ezosenga ko nourrir yango eza lokwa neti yo moko za mutu soko le ba fruit mikolo wana to soka munoko bapota ozozanga vitamine C alors tu t'imagines sikoyo awa peza na besoin awa pe yango moni nga na ba mama mingi tango na sala consultation na bango ba mama ona landela bango soki ba noir e banzolonga bango awa na pekisaka bango batia mélange mafuta na bango quelque chose ça sans hydroquinone na sala bango non place wana okosomba crème moko na neti crème oyo eza 40 € crème oyo bakomi bien réparateur jour ozomona bakomi bien donc protecteur et réparateur jour donc eza ko réparer yo siko e réparer yo ni ezo réparer babi bien zie donc contour des yeux donc ezo réparer parce que omoni tant moto azora problème et yara moto à partir elongi okomona bato so a supporter problème était ata camarade omoni ka mawa elongi bala moko banji ko yango kobeba mawa elati ka msu lelo est-ce moto so a problème wana mawa wana ezaka na motema to ebimaka elongi voilà bomoni comment ndenge elongi na bino ebebaka pe misu po misu baza po très sensible alors babiloko yo moi je préfère encore tant on somba ba terminateur on somba ba savon cortel babiloko lokola ba oyo ba réparateur oyo ba protecteur oyo ezangate to kelina oyo ezali 100 € bakomi awani oyo ezali pona ezana ba mama oyo mususu bazalaka bakomi bien balobi ke ezali la vitamine B et puis B5 et puis bakomi pona
ba allergique ezo ko nourrir et puis pour na bato baza na ba rouge ozomona eza na ba mama mususu oyo kaka ba rouge esalaka ye eza na été eza na hiver donc yo neti rouge ezosala kutu oza na besoin te ata mafuta sans hydroquinone ata François Bedon ata Kiplis ata nini boye oza na besoin kota wana te yo oza siko na besoin ba biloko donc okangi motema okomisi yango kir tongo poko ozosala biloko mindele mosusu esalaka parce que bango so ba changer kasi pourquoi ba mama lisusu bazobeta batonga pourquoi ba mama lisusu bazobela ba comprimé hein? Pourquoi bazo changer pour changer pour Michael Jackson ndenge malgré ba biloko mususu net nga na za na ba biloko wana eze belé nga soko pesa nga confiance no mani ko lukela nga iloko moko isu pour protéger awa na nge koma mwindu awa na nge po omoni awa na bia ba mama mususu awa na bino ba tâche na bino wana oyo esala bino ba noir efanda ba 10 ans ba 5 ans ba vrai po na bino eza na vitamine T. Yango ozomona ke soki noir elongwe yo omona place wana ebandi rouge. Pourquoi? Parce que poste c'est lemba et lemba. Alors place wana soki senga biloko lokola ba oyo eza déjà na vitamine B, vitamine C, eza vitamine D donc ezoko aider bala moko et réveiller donc poste ça qui na tela li pongi sikoyo zomisa yango vivant. Dans ce peut-être toujours se comprendre dans bateau donc place où on n'a pas besoin même ôter même à même barrière oh maman monsieur mon ôter maman Nicole il faut bien penser aussi parce que même à table ma fout à monsieur il y a babisomba somba okoya kuso na barrière le rôle comme grand-mère ya satan grand-mère donc on dirait aux descendants na bango ya génération et longizo comme mubange pour rien aux ont mérité bon côté. Donc ils sont dans zolo ba boye po biso africain et ça na zolo même moi c'est moi me dire le ba bi na remarqué ba c'est africain mingi kaka mikolo yo ba ne uti ko leka le konde ba mama ebele ba kota na lire ya ba soin na sala ka masque bon na sala ka masque bon mais il faut faire aussi très attention vraiment ceux qui vraiment elongi na eza ya ko beba makasi beaucoup plus senga conseil donc nzamba tie biso wana to na ko aider yo na ba photo oyo ba mama ou bazaki vraiment bilongi catastrophe ba bongi mais na permission na bango te na koko tia ba photo te mais soko oza na confiance nanga yo poko zo ilongi no bongo monet na yela ki bino ba crème avalement eza ba mama mususu ba saili crème ba moni comment donc ilongi na biso awa c'est le moment même malili eza bo essayer ko banda ko réparer yango donc bilongi belé ça na besoin ko za réparer biso ba africain toza ka affecté trop na ba problème malgré toza makasi toza net mindele te pona okenda ba ko se suicider na ba ko mi bomi o se suicider o boaki nini oyo nini singa kuna mi diembiki to sali boy non mais le problème est ça ma problème na biso esuka ka pe msu na ilongi pour ce débat peut-être otiaka kati c'est le moment ko luka pe ba coupable était coupable est monsieur Rosa yomoko sokeza ozana na problème de mo mani konga pena na mona na problème moko te mais bisomba somba yo zo somba ka iloko pakola na njoto otelame ozoyeba te ke non elongi peza toza na climat ni toza na Afrique te toza na poto donc climat ni so toza très important oyo pe ke non ba net ba misusu pe te na okenda Afrique ozokenda Afrique okenda vitamine D okenda vitamine B ya elongi okenango te aucun démaquillant, tu yo pensé, mani conseil la rappel à savon cortel, ça la rappel à terminateur, il y a la vitamine C, il y a la vitamine D. Terminator et le kaba noir na ba coude et ko bongso kaka maboko et ko simana yo monsieur eza nationalité mususu lokola soudanaise et ko kende pe ko nettoyer yo et puis mu Congo ko nettoyer mais après wana na elongi lobi te na te la lisusu pendia na elongi pe e o elongi na yo tala ozana na besoin hôtel ra pendia na elongi te elongi ezaka pete à moins que soki eza elongi eza na batache wana tokolongola mais elongi eza pete naza na crème moko wana bato bele bazosomba yango eza pendia mwa monene boye mais crème wana na bando kasi na bando bandi crème oyo eoyindisa nzoka crème na kutu ezogarde ne te kaka elongi donc nga moko ezolongola banoir oyo banoir oyo ezaka awa mpo banoir oyo ezaka koto na lingaka même pas te le terminator eya place wana parce que terminator aza agressif nayebi moment ni terminator il faut ya na elongi ya moto
Mais quand moi, ils ont l'ongolango gentiment, na tendresse, et puis en même temps, ils ont nourri, ils ont réveillé, parce qu'ils ont attaché une source, ce qui est au sommet, au crâne attaché et longue, ils ont gaka. Alors, il faut que la stratégie d'une créer longue, éthique à la ndenge zalaki, ok, tâche pour qu'on ait sous-souté. Autant c'est important. Donc, ils ont quoi, réparateur, commis bien réparateur et protecteur. Bientôt, moi, il kubima, mais osa quand même, il y a des net, il y a des dans le bateau, oh, bah, ça, il y a des banini, vraiment, ça ne sert à rien. Net, il y a soin boyé. Monsieur, ah, t'es ma Nicolas, c'est ma qui paie, ma qui paie, bien sûr. Mais oui, il faut aider, yo, mais oh, ce que ça appelle, vitamine C, déjà, vitamine D, vitamine E, na niveau, moi, il aime chose voyager. Vous a déjà bien protégé awa et que vous allez noir et que vous allez fatigué pour la différence awa et comme rabatouba noir awa et comme rabatouba noir parce que manque à vitamine C, manque à vitamine D, manque à vitamine E. Alors sur une tangi awa na babiloko yo oui bazo comme awa vitamine donc ils ont na vitamine awa donc c'est très important vraiment bon ça vraiment toujours un peu attention surtout na elongi po beba biso lisusu lobité tant on a tiré biso donc chaque tongo tango za na démaquillant ozo démaquiller c'est important au tia fort de il faut démaquiller au talent au peser na poso elongi au tester ngo na bien au talent ndenge nyezo pesa koyaka na mai ya douche mbala moko te osukola kango elongi soko zo continuer de lobi okozo batache un jour na babuta parce que graisse ezali wana alors graisse wana ezosenga peut-être na démaquilla bo omona emso banzo boma biso bilo mso akati sans le savoir et puis ba crème lokola ba oyo boye kotala te eza cher non kasi soki eza cher yo sikoyo olingi okende kose couvrir obite na mizo mitika mani ko salelanga lukelanga mafuta kaka ya opako siko elongi wana opakolaka kaka mafuta donc eza na bavitamine te. Coucou maman Elise Zola, bonsoir maman. Et vous avez la vitamine T? Non, il faut qu'on nourrir. Voilà pourquoi moi j'ai un petit boy, ba masque. Tu vois dire la vidéo ba masque baba ote masque film ko na YouTube ala ça que masque ya mbala ya nini ya sangisa kimatala. Bande ko nanga au moins eza ba biloko mususu ko ya ona zo ba kaka tu na ko tourner kaka. Maman Mon gars, comment on dit dans ça, si on a 10 personnes, ça me suffit. Dans ça, besoin que nous en vouloir trop gagner, tu risques de perdre tout. Na bateau, net dans la Sicile live, et puis que non, grâce au baradé, pas maman Nicole, na landara ba conseil, na eto à conseiller, à ça conseiller pour la poso. Au moins, Nicolas na zate. Otali film ko oui le oyo ezotelisa koko mama Nancy sela nanga yo wana ba mekaka kaka non oza kobai donc oyo ozosala ye fi wana ti azotela wana abandi ko bibisola ta moi j'ai douche mi balé misato ke osomba nanu ya ofele po yo mona ngona nu teste en parole na ye moko soki ezosala ba mama mususu bo pedraka maîtrise na bino bo pedraka quand même ils ont charisme na bino bozo bebe ça va poser na bino gratuitement comme ça yoka isala sala net ba misusu ayoki te moi seulement isanta gafa na Suisse na kipaka ete yo skoza na libanda ozolanda muta Suisse wana diabolo swana dibi ça sera za cousine za ndeko no soka kipaka ngate ayebi pourquoi soka betaka ngaka ponga na vie na koko détester mutu boite asa ndenge lokoti mais pona batu misusu bango za bien nga ya mona ka ba misusu mona azo critiquer nga mais amona la kisi lui le monde lui le nga la bombi dans la photo mais batu nga misusu nazo la sala bango na privé déjà mais amona la kisi lui le aye avec ça ye penda awo bana ka pa mais yo wana ozo salila ozo somba biloko yo na ba kindo ke batu mwindu misusu na kama ngo disuste net nga mo isana na fandi bu jamais na ko fanda wona ke na kiti na France moi si mo ka benginga ne maniko na sisela na ko landa ke tatonga akotonga nga mo funa na sa examen na yeba so na za muta prière ya solo nzamba ko révéler qui est l'état d'âme des personnes sans que na zala na ba rapporter ba ko yeba lobi boite non so muto aza bien même na ndoto yeba ko aso pas za mabe même na pongi yeba osaka na besoin te ba betela. Alors, la famille, si on a enseigné ma poso boye,
Tous un problème sérieux. Ma maman, problème il y a nourrir elongi. Et puis il y a problème il y a aussi attention na poso. Kozala ndumba mulimote na ndumba ya posote na Facebook. Nga naza awa naza awa mona so na fandi boy. Na omona ba film mususu ba mama mususu omona landa kona tani mama akomandate. Amoni film boye ivoirien na osa live atela. Na yitsa la bidon deko. So olingo tela net ata lila pendant il y a une semaine kaka mais eza liwat. On les a pas voté la mabe. Comment vous votez là? Comment jeune dans une semaine? Même 2 semaines. Mais pour ce moment, il y a eu ça Shaolin. Pour ce ça, il y a un poisson là yo. Donc pour ce moment, ils ont raté ba goma, j'étais poisson, ils ont comme un foot en balam ko. Mais dans 3 mois, c'est là où comme soudanaise parce que tant yo ningo komi obitengani na zabwe na komi nini là parce que ozolu okolula ka côté là. Non, le problème c'est pas ça. Faut nourrir le poisson. Faut nourrir les vitamines. Et puis, kolongola kwa envier. Et là, on y a briller ça horte. Et là, on briller ça horte. Tu dois faire attention. Batumi même bis, non la biso bato ça ebe émission bato belé baza lukuta ba misusu. So nga na yebi bato so nga na fanta ka na ko trahir bango te mais na ko tala yo. Tango na mona net na mona mokazo seka tu na film wa sa émission mama tena opeme bo parler mafuta nzio nga na yebi mafuta fia na zo pakola na segi na bina peuple périmant de connaissance. Alors yebi sa epe po za bato so ba lo ba pe vérité te o yebi c'était na ndenga mabete mama Nicole muto na zo mama yele na ye na sa ila ka émission so pe pas sunga non au moins boye à kosi muninga. Il faut bosser très attention. Nazo sabino mindele baza mabe mais biso qui méchanceté ba noir il est kebele même chose à libanda au moins mutu moko Suisse ah bozana manicole ndenge za wana fimo manicole zo songa biso mo mutu nga ki par makamnete beta ko continuer ma solo na été wakisa so aza cousine na to aza camarade na yo continuer na likambo yelaki parce que un jalousie mal placé mutu zo mema eto asa ila ka babilo nanga envie akanga c'est une envieuse. Azoko olinga ko accepter te, po biso balinga ko accepter te muto alekaye. Et puis yeba on mboka na fandi pe na za pe prophète te. Même Bible le bien. Muto ko za prophète e pa na yote. Ka pa nzambe pa lobela na se ba africain. Po windele ko ba kiparate. Biso mono so sama kama malamu. Bango bazo profiter, bazo yiboye ko laksa lui juste boye, ba profiter bango ba ta Suisse. Mais so ba moni bazo boudeux. Ya onga na budaka. Ngana yebisa ni moko. Fimo na Lausanne nga lumoni ye so kana leki na fungol minoko na nga na live ke na lobi mwana mwasi na benga ina expliquer nde basala mafuta ndenga kosala gommage nzoto même batu na bango basala ba bisalela na ba direct wa okama mais asa ayebisi mo mwasi nga na kipara kutu ba biloko na ite na kipara kutu te na kipara te mais mama na ye asombi ba biloko pana mo mwasi okuta bi Mani kolonga biku yoka nga nazo ba nga naza mungala même c'est pas mungala nyosu classe na vérité nga menga za hypocrite te nga mwana mwasi oyo atiaka maki na mafuta siko mwana bato aboye azo ko sala ke muninga alanda video te abikisa mate misusu akomona te muto azo ba foulard boye 5 € boye na ko bakosa foulard pe bo bakotongele pe jipe ou soit blouse neti nga batongela nga blouse mi balé misusu boye moto yako bikale na émission mani ko la kisi métrage otala eza so na lobi na 20 € te na kiti misu 10 € to 15 € mais tala siya tala liputa bunene na ici ba couleur ebele ba couleur oyo ba etebo tala liputa kilo mais ye moto azo détester ngana au produire rien ya onga na lobi na yesa ki mwasi moko ko na comme na suka na biso lingo progresser africain ko pesa e mato i trotter. Ata kutongo za ufanda kana ni banda ata kutongo moni ete muta Suisse moko manicole non ayebi nenga asa ne sembla asa ne kizua asa ki hypocrisie kopesa ke mato africain so niveau avancé vivre na doute mwambuke et vous allez mieux ata copine africaine ata même autant vivre na doute nazo suma kama so parce que makambo nga na moni bana ba média na bino ba fie bela ba média ba misusu bazo bonga au moins on sait l'émission mais maboko ne tela na Terminator ça on a mutuna yo lelo à partir de là maintenant on dévoiler ba combat ba miso ebele ate bible lobi mon peuple péri manque de connaissances bo soso
Merci beaucoup. Natiki bino ba maman bozala bien. Zamba zala na bino. Donc, ozaki na kopesa toujours conseil pour na poso. Ndenge na lobaki ke non. Na kobanda lisu kolakisa babilo na ngai. Ote ya ba poso. En tout cas, ezo leka na consultation. Oyo, eza nango. Ngape na zui bénédiction. Pourquoi pas yo pour comment ko sa commerce te. Neti ba maman na biso bateka maputa. O associé na ba foulard. Eza bien. Alors, ngana na mutema mabe na mutute. Nalingi bino mingi nalingi bozala intégrer, avancer et puis tout sungana na ndenga bien. Et puis mingi ça la vie de prière sur la peau. Okoya opesa nga masumu pour rien. O terminateur amani ko le salaka ti non et salaka. Mais yo osomba biloko epa ya ndoki ba bebisa poso. Yango zo bonga te. Mais ngai ko tumaje to ko osomba biloko pa ba homo sapiens. Nga soko ye pa na nga déjà une fille mwana nzambe alalia servante de Dieu à solo déjà posona na zotia na prière soki bakanga ke à partir ba prière na nga pe soki yo na distraction o comprendre to comment na ba vie de prière ozo libérer posona o boka ba mbongo boite a o boaki 300 400 500 ba koti molima dépense na internet pour rien parce que yo mon poso tia ba sentiment. Moi, comme on a ba live te, mutalo balikama posote, mutalo balikama tashi te, mutalo balikama nini te, tout. Mais poso y bate batu misusu bazoya pona matuvi, asa na souci penza comme il faut te. Et là on est sous prier et ça hors te. Faut que ça fasse attention. Alors, na lingi bino bingi ba maman, moi oh les avons na mode d'état. Quand on te gâté maman na biso oyo, asa ba biloko maman na biso. Maman nzamba pambolo kende liboso. Alors, o eza ba cadeau na nga monsieur eza ndambo wana nanga mo pe na commandaki na usine. Donc tokutani prochainement nzamba za na bino et puis pona ba maman na biso misusu bosali ba commande na bino bozozela toujours et kokoma toujours malamu et puis ba ope besoin ko sala commande problème ezate bo hésiter te na toujours wana. Et puis mois de janvier na Yesu Masia. Merci beaucoup. Bonne soirée.